Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Tatango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino mpona kotalisa ndenge nini président Joseph Kabila azali vraiment un démocrate bien confirmé po ete lelo ndenge tozali koloba ete papa Etienne Tshisekedi azali na kati na Lubumbashi pe bino moko boyebi bamakambo ndenge elobamaki soki akomi kuna ekozala yombe kaka babiloko bato babandaki koinvente moto boye alobi boye moto boye alobi boye. Mais Joseph Kabila alakisi ete ye azali un vrai démocrate. Tala Joseph Kabila ndenge azali wana asali makasi po ete bana ya mboka kuna na Lubumbashi bayamba papa Etienne Tshisekedi na kimia nyonso. Pe bino moko bomoni ndenge nini ntango akomi na kati na mboka na ye pe moto moko asali likambo azali te na ndenge bato mosusu babandaki koloba bilobaloba bilobela mwanza. Akomi pe asali tour na ye na kati na mabele ya bakoko pe kimia. Nde wana toye kolakisa ete bomoni ndenge bakonzi ya Congo bazali koenseigner bino la démocratie. Mais bino tango bato mosusu bazali koya na poto awa bozali koautorize meme babeta bato wana pe koparvenir meme koloba na bato yo bazali kokende kosala bamenace na bamusicien bosali malamu. Bomoni wana nyonso te ezali kolakisa ete Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali koenseigner bapoliticien oyo bazali kobenga bango badémocrate, azali koenseigner bango la démocratie. Mais bango moko bazali kokanisa ete bazali ba vrai démocrate, nzoka nde bazali koenseigner bango la démocratie. Bandeko wana ezalaki sikoyo po totalisa bino, mais sikoyo tokoti na kati na masolo yango. Bandeko babolingo ntango tolobaka ete Congolais azali kaka miso makasi oyo ndenge balobaka ndoki te. Bandeko babolingo Congolais azali miso makasi ndoki te mpona nini nalobi boye? Tango bandeko balakisaki bafoto liboso ya baimage ya papa Etienne Tshisekedi na Lubumbashi, ndenge basalaki bacommentaire balobi ete asali ple ndenge ezali wana somo en tout cas vie ya koleka. Mais naye kotala na seki pe nalobi ete vraiment bakongolais bazali kozwa bato kaka neti bazoba, bazali kokanisa ete tozali bato ya 32 ans. Bandeko tout d'abord mpona kota na likambo oyo ya bato ndenge bazalaki ebele nakoyebisa bino nano boye. Nazali korevele bino likambo moko. Bato ya mingi bomoni wana oyo baye bazali bato oyo bakende kosensibilize bango deja kuna na Kasai oyo bazwaki
train bayeti na kananga po baya koyamba papa Etienne Tshisekedi. Bato ya kananga bango moko bavandaki na bango na bandako a tel point ke bandeko bino moko bomoni tango bato bazalaki koganga na ba internet na ba Facebook comme n'importe quoi vie chichi ya cartonné na seki na lobi ete congolais misu makasi ndoki te. Bandeko wana nde bolobi ete ya chichi ya cartonné mais bandeko asali plainte tango namonaka le rais ndenge abimisaka bato na balabala ezala na kati ya kini ezala na baregio tango akendeke mais ya chichi asali rien. Bandeko soko otali ndenge nini baimage wana po tozali kotiela bino yango kala te botala baimage wana malamu bokomona ete ple yango ezali kaka mipiko bato bakangami kote moko soko otali na banzinga bavide ebele. Bandeko bomitungisa te tokotiela bino baimage mpe bokomona ya chichi asali plainte yango na tozali koloba asalaki erreur ndenge nini azali kolinga koluka makambo na petit les rais parce que président na biso ya jeune il fallait asala tout azala kaka abota courage po ayebisa na bato ya UDPS bon ndenge ezali wana botala age na ngai contenu ya age na ngai mwana na ngai nde moto akopresente candidature na ye mais ye asali erreur ya mibimisi tala sikoyo babiloko yango ebandi komonisama na libanda ya mboka ye amonaki yango neti ke o ndenge balobaka libanda ezali kati te. Bandeko ye moko na kati ya terrain sikoyo akomi komona barealité na ndenge abimaki na mutuka wana aza kotala bandeko azondima te ye moko mpenza ngo naza sire place atikalaki wana azokamwa. Bandeko soko otali na bapembeni bandeko ozomona ko esika moko komona ntango mosusu bato basali mwa groupe mais okomona na kati wana vide okomona kuna na bapembeni mosika vide donc ezali kaka ngulupa ya bato basangani esika moko mais eloko eza te ya chichi aza na makambo na ye ye moko naza sir sikoyo abandi komona réalité alobi non tereza muselulu. Bandeko tango mosusu bato mosusu bakokanisa bakoloba ete yango mama Rosalie azali koloba bilobela ye lingi nini. Bandeko nazali kotiela bino kosengela bino babilili kuna na régie epai ya papa Botamba po ete baprojecte yango me na koyebisa bino boye il faut boyeba yango ete meme discours na ye ya lelo boyebi ntina baretardaki yango. Bandeko po ete bato bazalaki mpenza ebele te piaka ya ndenge wana ifale bazela nano mwa moke po ete batala soki bato bakoya kobakisama vi asali mpenza soni vi amoni makambo na ye. Bandeko nde sikoyo esika komi komona kilo ya makambo amemaki. Bandeko okende kosala tembe na les rais moto azali koprouve akangi tous les 4 coins ya Congo bato bandimi ye na makambo azali kosala na mboka oyo bakongole balobaka ete makambo président na biso ya jeune azali kosala totikala na biso komona te baprésident baleka basala babiloko ya boye. Ya chichi akoti na kati ya terrain ya chichi akanisaki ke libanda ezali kati ntango ya kokota na kati amoni ete terrain eza muselu bandeko ye moko akomi komona mpenza ndenge balobaka ete clé ya anaconda elingi ebanda koasere ye elingi kobanda koosere ye. Bandeko clé ya anaconda. Bandeko bamosusu baloba ete clé boa mais oyo mbala oyo clé ya anaconda tala kaka anaconda zwa yo asere yo. Bandeko soki anaconda sere yo bandeko ezali neti camion ya 12 000 tonnes ekweleli yo bandeko oyo ndenge balobaki libanda ezali kati te sikoyo tokomona réalité na kati. Bandeko bolanda babilili botala ndenge nini ntango bato bazali ngulupa pe cameraman azalaki na mwa baje na ndenge aza kofilme me berere kaka ezangaka te ndenge aza kofilme. Bandeko komona mpenza bavide ebele
wana nyonso mpona kolakisa ete le rais deux fois te ndenge ezali wana première victoire na biso deja yango wana première victoire na biso deja yango wana bandeko eske akokoka tala na babilili ebongo totala ndenge nini vie moko amoni kimona meso bandeko ndenge abimaki na likolo ya voiture azokamwa azondima te atikali kidiba azondima te na loboko ekomi kilo po atombola apesa bato mbote po azondima te ye akanisaki baplayer ya libanda ya mboka ekozala mpe na kati bongo bandeko ndenge balobaka libanda ezali kati te vie amoni makambo na ye tolobaki ete bosala na bino makelele libanda me kati ezali mpona le rais papa Botamba tia biso babilili tomona ndenge nini vie moko akamwe mpe andimi tateli misu baparvenir même se faire retarder meeting na ye lelo mpo ete mpiaka ya ndenge wana ifale bazela nanu ntango mosusu bato balingaki baya bandeko ifale botika pera bato avanda na ye ifale botika pera bato avanda na ye sikoyo ya koloba nini po ita sa pesa na bakuluna ya poto ke tokobatre bango sikoyo ya koloba nini bakuluna ya poto mpe balobi nini ke atuka na bambongo na bango ndenge bapesi fo solution emonana ekomi neti likambo moko ya conditionnel bandeko papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini vie chichi ye moko andimi te oyo ndenge balobaka ete soki omoni mokolo miso eteli seke makambo ezali grave ba image s'il vous plaît. Komona ndenge nini ye chichi esika azalaki mpe azokamwa bandeko terrain ekomeli ye muselulu bandeko mpe bato mosusu na Belgique bazolobaloba likambo yango meme papa Roger abengi alobi ete ndenge ezali wana bato kutu na baza kosala deja bacommentaire bazoloba ete vie chichi en tout cas na kati ya terrain kuna terrain eza muselu vie chichi akokoka te mpo bango moko mpe bato ya koto bazokamwa balobi ete modèle au bango bakaniselaki ke vie chichi akokosala plein mais plein vie chichi fallait pesa la modèle wana balobi penza mopiku ya bato esali ndete ekangami kaka esika moko bakote mosusu vide bato baregrete vie chichi ye moko place azali azokamwa meme mitingi na ye ya mokolo ya lelo il fallait baretarde yango mpo ete bandeko mawampanga na kati ya terrain waya rien bandeko yango na bandeko babolingo tosaleli bino kaka mwa extrait oyo mpo bomona ndenge nini soki omoni moto ye moko azali komilukela makambo ebongi ayebaka ndenge nini akosubir baconséquence na ye moko po ete mingi basi bayebaki ete na kati ya terrain Joseph Kabila azali 60 000 volts azali 60 000 volts me bato mingi bazalaki komona yango neti liseki
mais tala sikoyo na kati ya terrain bakomi kosentir moselulu wana bandeko ya chichi na libanda ya voiture ndenge atelemaki bandeko azondima te azokamwa loboko ekomi kilo azotombola ngo kaka na misu makasi mpo ye moko azondima te ye moko na bandi alobi ete soki deja na bagrande ville ya boye na bandi komisalela bampiaka ata na mboka na ngai kuna nazwi mwa bato ebongo siko ntango na kokende bakote mosusu ekozala ndenge nini vie chichi émotion na banzi place mobake azalaki mobake ndeti akweya mobake aza na fievre mbala oyo ndenge tozoloba bo mobake fievre ya kosakana te encore lelo ntango akei boye baretarde mitingi na ye mpo nini mpo ete bamonaki ete bato bayete mobake aza kokamwa bandeko tala oyo ndenge balobaka ete muna bukila soki muna nini oyo bakongo balobaka kalai ngangu kalai tekniki oyo ndenge tolobaki na bango ete makelelo bazali kosala ya libanda oyo ndenge balobaka libanda ezali kati te lelo yo bato mingi bakomi koloba bamosusu balobi ifale na bomba balar na ngai nayebaki kaka ekozala boye vie apesi biso baespoir nzoka nde na terrain kuna terrain moselu bandeko babolingo oleli okolela yo na nani di oyo ndenge tolobaki ete na kati ya terrain eza ya lerais kwiti kwe oyo nyonso baza kosala ezali pamba bakokweya balinga te bakokweya mpe bakopakata mbangu terrain eza ya lerais bolinga te mpe bokomona victoire na biso ndenge ekoya avec assurance mpo ete wana mpenza nzambe asi afungoli nzela mpo na lerais bandeko oyo deja bana poto bakomi kolela boye bambongo na biso bapesaki biso espoir me tomoni kuna na terrain eza moselulu kaka sikoyo bobandi kolela bambongo me bino bopesaki bolobike bosoutenir parti ya idps bokomi sikoyo kolela bambongo na bino kokamwa ya chichi akei komona makambo na ye oyo ndenge balobaka libanda ezali kati te ya josé 60,000 volts 60,000 volts eza kotakataka ndeko yo otondi te oyo komeka mosapi na mozindo joseph kabila alobaka te aza nde sage me ayebaki ke levier akoya kokutana na makambo na ye bandeko soki bato wana bautaki na kasai te mpo baya mbangu koyamba ye vie elingeki asala mpiaka moko ya somo me vraiment bandeko babolingo bino moko bomona deja boyeba deja défaite na bino esika ebandeli me boyebaka ete le 28 victoire ya le rais mpe ndenge ezali wana tomoni yango deja vie chichi ye moko azokamwa malgré bimaki neti mobutu boyebi kaka systeme ya mobutu no ndenge abimaki kaka neti mobutu bandeko vie azondima te na chapeau na ye moniere azondima te bandeko atikali yana mpe ondire bagarde corps na nsima baolobaka vie kasi tombola loboko ye chichi tombola loboko na makasi kaka azosala neti atombola me amoni mpenza terrain alaki mobulu bandeko bino moko botala babilili wana bomonaki bomona ndenge nini baespace etikalaki ebele ata kutu mokolo ntango autaki poto ayaki na kinshasa bato bazalaki kutu mwa mingi te oyo tomoni na lubumbashi oyo lubumbashi grand piaka bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana ezali kaka po ete topesa bino nde mwa information boyeba ete vie chichi asali mpenza grand piaka oyo ete bato balingi bakosa neti kaka te me nzoka nde bandeko bato bayebaki teke esika vie chichi elingaki etia lokolo ezalaki nde poso ya bitabe oyo aniati elingi ekwesa ye me nzambe merci mpo ete mwa bato oyo bautaki kasai nde baye kotia ye pwa balushwa nyonso tu moto na moto avandaki na ye na ndako donc oloba ete kuna terrain ezali mpenza imenga ndenge eloba bakongo bandeko
bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.